quand on va qui va la flinga maman. Maman peut venir papa il tient la mine en papa nous pour le mariage hein. Les l'autre aux la émission on va bengi une femme à la maison. Oui, maman il y a ni tout là na toujours la carte à Congo. Des fois que sur la déplacer on a vu que c'est parce que les émissions c'est moi quoi, c'est maman et donc c'est vraiment dans moi. Hein? Donc on a la carte à Kinshasa. Émission pour le mariage, pour les émissions récapitulatives, les émissions toujours comprendre le mal qui m'a là, pour soit là, on n'a pas de mal. Et c'est pour conseiller, bah tu vas déjà la carte parce que conseil ils avaient toujours on apprend tous les jours, n'est-ce pas? Na bateau quand bata la rame, on va dans les États-Unis, ça ramène maman et tout. Comme tu as l'habitude de dire qu'on apprend tous les jours, aujourd'hui j'ai encore appris à faire quelque chose. Hein? Ce que tu as montré, j'ai appris à faire quelque chose. Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait vraiment du bien. Dans tout ça, les gens qui ont une émission, ils ont une émission, ils ont une émission, nous sommes là comme on apprend tous les jours. Tout ça, la rubrique une femme à la maison. Mais expliquez bien que parce que bon, on a vu la critique à des mots, mais ça oh, mais il y a tout. Mais télé réalité, il y a des fois qu'il n'est pas mon temps. Il ne doit pas aller pendant nous. Il faut comprendre que toi, la face à moi, moi, ils ont ma casse, n'a pas la volonté n'a pas. Moko n'a pas qui embêté, n'a pas d'eau à bander quoi. N'a pas fait bander quoi. Ça n'y va place pour on a la zali. Moi, ils ont ma casse, au tambour, moi ça me fatigue. Ma chérie, un mot pour fatiguer, moi là, besoin de bande de minutes pour nous c'est l'émission place, mon place, pour maman, il y a un autre bande. Nous présenter une des courriers en balade à l'émission pour le mariage. Il y a l'équipe à la morona, une femme à la maison, ma Pauline. Vous voyez, là, ma Pauline, là, moi, ma Pauline, parce que j'ai des filles, je ne sais pas à balai là. Ma beaucoup de communes ma Pauline. Ce qu'on a dit, moi, c'est à Pauline, nous sommes à Pauline, il y a un peu ma Pauline. Et ça m'a fait ma Pauline, non, gobe. Ça va? Et bien, la montée. Allez, oh, c'est que maman, bah, ça va? Non, bah, non, plus, merci. Moi, il m'a cassé, nous, on disposé, quand on dit, on va répondre à l'invitation à maman et à Nick. Et ça, lui, c'est là. Nous allons se présenter dans la police. Donc, on a un téléphone, on peut avoir une émission qui est en réalité, il est toujours libre. Mais on va arrêter de jouer, c'est du jeu. Bonjour. Nani? Ah, bela. Nini? O que fica bom? Ah, d'accord. La maman. Il va me montrer. Ma Pauline, lianda talo ndoi na oye. Ah, ndoi na ngai. Yoza oba koto proza ekolo. Yala za 50% mundibu, 50% mumbabu. Ah, ma Pauline montana. Ndoi na zo montana. Ah. Até que a moto eu canaga minho com. Ah, só uma bala para boyo. Eu gada. Alors lui on se présenter ningi na bato de so ba tala yo. Merci. Ngai Pauline Kaki, sœur Pauline, un groupe évangéliste. Autre message au CPCOT à Bino na Binili. Ngai en personne. La veste en présence de vos mambote trop. Talaka. Présent moi sur la. Comment de vos? Présent moi dans un moté ma beau papa. Donc bah bisous, un gros bisou. Vous mais là. Sœur Pauline Kaki, un groupe évangéliste. Maman Eliane, nous croisons maman ou ça tobégué. Maman sociale. Maman a restauré ma maman, a fait sa valeur dans sa la biso. On va te bien ma canne sa biso te go la mati baptiste. Oh tout ça maman. Maman a bien monté le oh maman na ka o kuna la on attend que des salons ça manzaka nini te. Tout ça maman o vraiment to vandi pe na kata mabota to ebine nini ya kolamba lady mena. Ah maman. Obi ke na koma kaka envoie kaka. Nathalie, un gros bisou. En tout cas, merci.
napesi ngo papa niki bote na kozala mwasi oyo on a aza yo ozo ndani côté mal côté papa Mumbata et Mumbata côté mal côté papa côté maman qu'est-ce que c'est yana kasi mundu alobe mukoto senga vraiment sekile makasi na bio sikoyo leki wala ndaye ni tumavunga larios yezo koma dimanche donc na kubingo yo pese mbote vraiment wana baza akosepela makasi parce que yebisanga depuis ozoyamba ozoyamba yebela tusepena mpe mwana biso moko ya Mumbata asaela biso mpe elingo Mumbata papa na yosi Mumbata ye tala kaka nga ndeko na o tokenzela moko bata kulusu merci beaucoup maman nasepelaki na présenter libu na ngai na olamba lelo nayebi ke elamba maka nango mais moto ya moto aza na ndenge na ye walambela mpo na ngai nasepelaki vraiment tozozwa nano na bomo navandeki nano ekongoseli ma na bakai bato ebele bayebi mabomo ya ngombe oyo eza na kati ya ngombe yango tosepelaki toprésente bino yango yango mo mpe kaka te tobakisi lisusu fo légume eza légume toye na pointe noire pointe noire toyebi ke bato beye balamba yango na ndenge pointe noire donne Congo Brazza te ndenge bapeselango Congo pointe noire en tout cas eza légume moko eza vraiment bafer na kati papa nitolinga yango mingi naokende yango kutu soki na yango nasepelaki yango oyo elubu na ngai mabumu na pointe na olamba yango ndenge nini asuivre na bandi na kosukola mabumu po toyebi ke mabumu ezwaka mwa temps na moto yango po tobanda nao na mabumu nsima tokokota pointe noire mais mabumu na biso tokosopela yango na liboso mai ya moto na mai ya moto wana totiaki deja mwa mungwa na kati ota tokosukola yango mungwa wana ekota deja a partir ya kosukola mungwa mingi te moke kaka otango tokosuka mpo mabumu oyo ekotokaka na jus nango otema ya moto nasokolaki yango deja na mai ya pio nde ezala yango mpe fo nika yango nde banika bilamba mpo babenga yango esui mabumu esui siko nde natie mai ya moto boye oyo nde prise asuka yango mpo mata na moto yango natie mai yango mwa mungu nakatisa bino moko ozomona biloko eza delicie moko mama nito alia na ye melelo nga na ye soki deja bato baotala nga so moto alambi botalaka elieli na nga so monga na lie na lokoso soki bokakito so bomonga na leka eza bie seke eza 100% te sina yebisa bango technique wana yo ozoloba na yo bango bamonaka elieli na nga kaka omelaka soki basi bamona émission mona lekisa sali na mopanzi ya bon mati tokalisisani boye ikabo eza merci tosokoyi mabumu na biso mpona ngai natiaka mingi gubeni oyo eza ya ngombe donc eza spécialité kaka ya kote baviande misuni oyo secret na ngai yango oyo kotia na mabumu naotya mpe nyonso te ndambu kaka ta katikati mpo sage yango eza mwa monene te ndambu nazwi ai na biso tokati natie 4 biso lobaka 4 mbuma ai azwi feuille na nga feuille de laurier nabwaki na kati nasuki wana te nazwi céleri
mapolo vandi kimia boindeni. Avandi kimia te mama na bi céleri ko na kati na longwana. Na koti na ndembi moke. Oto tia susu na sauce. OK. Kota kaka ko etoka. Ko pesa mo saveur moko ya bien. Moi solo moko kitoko. Oyo soatia mabumwa. Ona mabumuka. Asisi bongo pe natie lisusu mwa citron moke. Nakatia mabumuka. Ko boma mwa solo oyo ezalaka wana ya biloko ya kati. Ko mabumuka solo makasi ya. Moi jus. Mousse de citron. Mais mbume kota te. En tout cas, si on citron koti na biloko, mutu so alia ma boka te empoisonner. Ko ça va bolo lo kolega kini. Donc mbume kota te faut servir vraiment makasi. Ça ka na posa ya jika. OK. Azui mon malangai sel. Sel otaka moke po na kati ya goût na biso oyo beni eza pe na sel na kati donc otaka moke moni mesure na tie moke quand osala bongo so tia bo o etoka solo wana otya mai te ka ji nango ndenge etoki. OK. Ta mai te na zipi nzungu na biso otya ngo na moto etoka. Oh ma bonne. C'est marrant que je c'est une pointe noire. Pointe noire là comme ça. Na tika ki moi ba feuille nango pour me bien faire comprendre. Amona les ba feuille ya pointe noire ezala. Yango. Basala ki yango déjà nde basala ka boye. Osukoli yango bien. On a un nzeke nango moko sukola ngo bien lero sukola ngo zui sukola ngo pe bien okati neti bo déjà sukola akata ki déjà ko na otyango na moto po etoka soki etoki après 30 minutes ozui osopi mai wana ntango osopa mai wana sikoyo toleka na étape mosusu. Merci. Bomoni te quand on apprend tous les jours. Écoute ezaka moko kangela monde ekiseni mosi na mosi na ndenge na alambaka le tozotala ezaka point na otolamba ka biso toyebi yango mais le total elambeli ya mama Pauline total ndenge ya lobi ndenge ya lambela yango nazo rappeler bino ke yazali mumbata mundibu ko total mosi mumbata mundibu ndenge nini alambelaka point ya biso yango c'est tokia ndenge toki boye ozwi totie na pembeni mpo na obwaka mai oyo obwaki mai wana yango te kosalela sauce soki etoki nango mai wana fo kobwaka obwaka mai na biso des mains de nyonso. Ici c'est quand on a sauce. Sauce on se on banana na oignon. Quand on a oignon. Après on a ciboulette, ndembi.
on va tirer tomate. Je pipi na biso ya mbuma ya rouge totie na piment vert qu'est-ce que totie na moto etoka soki etoki boye elembi vraiment nde ezebelaka soki sosi na biso ebeli boye ebeli nde toyeba kotia mwamba pâte d'arachide. Sikoyo pâte d'arachide na biso kozala ebele te po soki esali ebele bongo ndunda eyoka na légume na biso koyoka na goût te pointe noire po kotia moke yango ozotala quantité ya biloko oyo kolambela na quantité ya pâte d'arachide oyo kosalela neti biso tozwi na biso moke totie ezinga biloko ozoekangama makasi te lokwa nde balambaka fumbwa te esipesaka sauce kilo na mabumu wana ya kosangana nde koyoka elengi ya pointe soki otie mwamba ebele osala mabe bazwi da mwamba na biso na bwaki awa na kati ya pointe natie mwamba obakisa mai moke po etoka atanda sauce ezotoka na bungu na biso mpe eza na moto ebela na zipi tozela siko sauce ebela awa pointe na biso nde natiaki nini mwamba deja pâte d'arachide nabaki ezala mingi te poso eza mingi eyobima lokwa fumbwa mabe oyoka mpenza saveur ya pointe noire ya yango eza kaka po pesa sauce kilo po esangana mwamba wana nasangisaki awa na kati ya nzui nde natokisi ndunda na ngai pointe nasopi mai nazwi pâte d'arachide natie na kati natiki yango nafilingi na bakisi mwa mai moke po etoka elembisa pâte koto sauce na biso mpe ekomi pembeni na obela wana mabumu na biso eza na moto totala mabumu na biso ayo continue oto d'accord maman en tout cas tozoyekola kaka bilubu bongo so bilubu aboye esaka bien comme ça bato bazaka peut-être kosala prudence bongo bakomona kaki mama nyonso kaka akende okela biso kaka bilubu yango na sikonga na osenga na Joël Kachamba affaire balanse biso na ça c'est peut-être kosala prudence totala tosala nini tokozela na suivre itoko. Il y a une étude du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie.
Bonjour, maman peut pas prendre pour le mariage ensemble, c'est pas ma mère et tout. Les lots, mais vous le savez, non, Maxi Bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi Bien-être, ils ont été dans le bureau. Ils ont aidé pour la santé dans le bureau. Ils ont aidé mini papa. Ce que mon papa a la diabète, papa a la tension, maladie à surtout faiblesse sexuelle. Et là, maman va couper la caille, on va dire, oh, comment on va la zone de il faut se trouver dans le lieu sacré, dans ce plat, et pas ce plat. Faiblesse sexuelle, c'est ce que papa a pour l'imba. Papa a sous penza. Tout ça, on peut pour le copain de gauche à droite, Maxi Bien-être, maman, il y a ni tout. Maman, il y a ni tout. N'a cause Maxi Bien-être, maman, il y a ni tout. À couper son numéro de téléphone, il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour nous Maxi Bien-être pour notre papa. Ce papa, mais Maxi, oh, c'était la casse. Et puis papa, comme un fanatique à Maxi, d'autres pour les balemba. Et aussi là pour papa, comme un force. Comme un autre, colombo. Pilikini wa bokundu banzoto et cause la danger avec quoi? Avec Maxi Bien-être. Mabuma biso ezotoka abumu fo etoka mpenza elemi kozala bien epete mpona kolekisela fufu bien quoi tobakisi so mwa mai moke etoka kala mingi te lobela esoni litoko. Ok. On va réaliser notre sauce même sopuna. Tout ça une seconde pointe. Ah, tu zoni à pointe c'est biso. Pas d'arachide et sangani. Tu dis sauce. Ou tout ça qui est si en cas de pâte d'arachide na pointe. On va mettre ça moi mai nickel pour tourner. OK. Toujours ma mai. On va ici. On va mettre une sauce biso. Na pardon na pâte na biso na pointe. On tire en square toka. On avait ma bonne vie, c'est béni, tout ça, tout le retient. Pour tous les résultats bien, mais ça. Ah, c'est tout. Ma bonne vie, c'est béni. Il est mis toujours 500 euros. La pointe. Ça na sito. Quand on retient. On met comment lembi? Lembi, ça va être au calcio, lembi sont bien. Quand on s'abonne, là j'ai bien on check my thing. Na check my. C'est quand on fait lembi na obela, to tika pa mai wa jour de ce kota na kati. Laisse. Avec nuance. Vous appelez moi maï. La maman, ça ni wana nadela kimanga izapi. Wana chila papa kwa tsomo kwa adlo oli. Waki na sina ngoma teki na ko. Awa. D'accord. Zonga. Et quand même la c'était ouais. Et quand on a musique à ti. To ba ba tout le temps. OK. Mabumu na pointe. Alors moni ngombe to tarote ngulu. Mabuma ngombe. Ah d'accord. Mabuma ngombe. Okose na ngope ata na mabumu taba be musuni tango nini viande. Okose na ngombe matangulu ko kotia. Les autres dépendent de la yo moko c'est la viande nini kotia.
mais mingi na mona kala mama na mabumu c'est to a to ko ka kozela ebe na poto ko mesa to mata mesa to pesa bien déjà ma bonne petite na musique bino mo mela on ta pesa biso so ta pesa biso to pesa ba mo poto mo ba otala ba zo gelenge na olia na musique so mika kwanga na fufu no zo lia kande biso to olia na pone to za so kufi ba de voso yoki président to ba de voso ba biso mana ka kwanga olia na musique na so ika ba de voso na so ika en tout cas. Merci beaucoup. Biloko vraiment so la mango oko mafana mango. Donc bato donc nanda so présenter tout le monde. On a posé question mon boy. Na mona ka bato ko ba ni ole biloko binga mwamba ya ka ba so ko donc bino ba ko. Fumbo mwamba. Point no mwamba. Govi mwamba. Makuti mabala mwamba. Bolinga biloko mwamba to ko na nini? Bon, en tout cas, on a vraiment évité. On a tellement fait le col belé. On a pas les gens, on vient plus quoi. On a vu sauter. Bah, on a pas spécialité là maman. Puis on a spécialité belé. Té, dans en général il y a pas Congo. Balinga bingi bilo wana mana mwamba. Est-ce que bino bolia ngai wa kausa? Bino bolia ngai wa kausa? Ochokonzo muso ochokonzo. Bino bolia kama tu vois dans nos arts. On a raison, plus on raison. Au chokonzo muso bino té. Moi mais ça là, bino bolia kapronda mai mai. Et comme mais na ndiki ya ngo kutuka ça. Non, on va t'aimer. En tout cas, biso format on a biloko wana pitati. Ta biloko so do nolia. Ça on a bino spécialité ba na biso ba Congo. Biloko mingi ba cha mwamba. Moi bolia bimbwengi mwamba. Voilà. Donc spécialité ya mwamba ko beza ya bako. Bako. Pour ça ko maman. Ah merci. On est bon à prendre le sac. Na bino pe momo rejoindre biso. Te do biso. Ndenge tozabo soko ki côté ya mbisi ya mai. Eza ya ba vous comprenez? Mais biso c'est comme ko nini mbisi ya mai. Toza biso nyonso ba Congolais mais bato na bato bane lokona so ke ponda mai ezanga mungwa ezanga mafuta bachaka ba solo ba na njeli ko kuta baluba wana ozanga makosi te so ke côté ya limbondo ya solo kuta ba mongo makosi mama te eza solo bino bolia mama lemba te eza ya banani ba mza. C'est ça. Parce que tu vas dans une spécialité là-bas, mais c'est ce que vous voulez dire, vous dire, on va dire, on va dire, la sens on a des dans le bon ce que ça me dit. Ce que tu me dis que tu as encore le jeu, on va le faire maman. Ne maman va la maman à moi, c'est maman pas de mettre dans la salon. Bon. D'après la vie, dans le moment où on va dans le maman tête. Pour maman, à ce cas son qui. Ah d'accord, il est ça va pas. Tu vas aller bien un peu. Quand on est dans grand bassin, maman. Il y a un homme qui est sur ma solo, qui surtout, il y a un bon amour pour un batapoulos. Un homme qui est sur ma solo, n'est ni batapoulos, et Zaraka. Nous avons mis qui est azoté à Bisso, le biomoninga. La femme n'a pas pour le bino. Pour la chose à qui est mobile. Elle n'a pas si 3 femmes. Mais. On se lève au petit Philippines. J'aime cacher ma yara. On se lève au petit Philippines, les cours à 3 femmes. Elle a 3 femmes. À boti bien dans la main. Mais, comme on a vu sur le Noka, il y a très la caille. Comme on a vu, non, pas boti maman. Comme on va aller à la bassine, mais ça. Sikoyo ko aboti mama yende alongaki yenda gagner ki libala ye patika na mobati mobala ko na saba bele sikoyo ayebisi que secret nini eloko ni sala ki pona ye alonga bambanda na ye vraiment ye anota exception surtout mingi basi wana nyonso bazaka libala bazaki ba feniante eba o kanokate bazaka mobala oyele biloko alors ko ko biso azaki établissement moko ba période wana ba kota ba mariano ba mafuta mbili ezoya ya za dépôt na kandi oteka mafuta zo pesa zaki kwa dépositaire azo pesa ba tunakata gambela marché gambela ba mafuta alors bando sala ki ya moko koko équilibre ezati ya mbani azo relève na bana ya bambanda wana nyonso akotsa bona mulongo ye moko azo ba mabokola bango ti alobi mbali ka botosi ye baka mobala linga nini
mobali il y a pas de solution mobali ba lobando ba ndena comment na ko ba mobali ba kato ba pour biloko eza ko fani na ye au vani mo ke fo ba ami mobali ba proposer ba ye ko sa tene te donc ko mobali teli kamo yo lobi donc za mutu mo donc ozo tele na mobali ba proposer que papa est-ce que tu ça li kambo ite est-ce que boy bon ni ni zo so boy ya boy mais ça comment ka ba le mama mais ça comment ba ça ba comment le ba mutu makasi ya kala ba ka le mama mais lo ucheto che si ko ka le to lo ba bon exception za ina te mais dès que mbo ko zo kende atala ka na lo mingi za te dès que mbo ko kende on va changer bizarre hein le comité on a même pas fait des émissions c'est quoi toi tu as dit bon on pense que on a faut on va te la faire OK je vais la suivre comme ça nous était ah maman Vivi Colette wenge nzamba zo kumu na sepeli kanenge famille ya munene ba gros bisous na mona na biso merci beaucoup na makambo pe et comme na mo bien en tout cas na nese moko ko ebate na sepeli makasi OK Maneli bula tala oyo na invité pa na biso na ngambo braza ceux qui peut baler à point na braza omoni pointi nao yango oyo elambami na nini na mabumu batie mwamba ndeko na biso alami ndeko na biso ya bakongo ande sito za semeki na ngamu mbata bali tolobi bambata bazala mingi te bozala mingi te mingi pesate telo so mbata bi sana na ngamu mbata bambata ba mingi te na biongo ya biso bali bango za kembele uzobota nikolo bali bozo soba lokate ate bana nef balo bana boye Charles boye na sute mama bana en tout cas merci mais la situation de solo ngolo bati yake koko na bino zikina bambana mibale baki misa to ya ngeke ça faut attendre 2 minutes on sait ni na pesa la kimini ko na bambale ndingi baba na bambale so ko pesa so moi donc entre temps na zone café na ko mika non ça me la ça me la ndinga kimia ngo yo ba teso nga amen parce que ce qu'on semble la elle c'est la rôle ben j'ai on a certains zo yiba prière ça mo yibie on a yiba prière on a OK na ko ba bi prière c'est comme motema na kana connexion na Seigneur elle va amen c'est que prière c'est OK Amen. Bon, il le va merci maman. Il le va faire na on mika ouais. OK. Conseil na vous que ça va. Oh, il faut pas faire ça. Oh, faut pas faire ça ici. Exactement. Comme c'est une histoire et on va te dire et on peut que vous aurez des idées ça OK. Donc les banane on va mettre on va faire des choses qui nous voilà. La et maintenant on va mettre on va faire on va dire que moi ça va dans le temps aussi. Je suis mettre à faire mon moi si obligatoire na proposer oh moi terrain va chercher après il va la faire comme tout magasin est-ce que papa je peux na koti tout ça la boye tout ça ça boye tout koti moi si les so moi mon père il dit non on ça té tu quelqu'un bon koyoka kotosa na osalela comme ça koyoka kotosa na osalela yango banisaka kokomission libala kompasiona nyonso bazalaki ya bitu pasi ya kobundabunda kokebundisa mambanda yakokonisa vandaka benda lobingande donc azwa mobali azwi makolo atie na kanti na mai lero bayebi na kosala bapedikire te azwika makolo na didisi na mai ayebike mobali akuti mosala azwi motu atie na nkata na ye biso loba na nkata atie na nkata ale na mabolongo wana siko azotala eka motu nde azosimbe bongo alobi ndenge azotaki mosala oyebi te nini elengeki epa na ye mo banere wana etelemaka
yo zong sa wana maboko ataka kosimba pa maboko ça la bien donc il a quand tu es sur l'église mamemi l'église on a ensemble là dans l'armée de victoire mamemi non ça archevêque Coutinho Fernando et personne peut ça se bloquer ah c'est que ba kongo la biso kala donc makambo bana mon kala kama makambo ya wana e pa binga longa libala makambo femme soyez soumise donc et en moi vous avez peut-être sur la dinga mais ma pour ça sur la tante non que prière ah ouais on est comme ngombe wana ngomba ngomba te mais azo tenita azo kokita so na non comme kilo ti non comme kuna na prière donc il tient mon kilo pas mal on doit prier pour ma pour qui bien poser en retour ah ya solo là raison ah bato ba wata biso parce que ça va mbote kutoka bonati na mimi mbote zama na mbote azopesa bandeko nyonso bazotala biso bazolanda biso babota tro surtout mbote liboso nazopesa na ye me nsoba business devos papa yo bongai ka ozala kaka oumela no mpe kaka tika no ka libela nape sous président na Gabi kiwaka bambota tro na madame bambota tro njama na Belgique na Belgique nape sous Ali Sala na kaka o famille on m'a dit ça la moi bien na vali pe bobengi pe obi yaya deni ni po ba benga nga yaya na yaya na ba nyonso yaya nous avons moi ni pesa la pe bien ta blage ri ngani ba bengi na le so ba ka ina nzela bana to tele to tele kana voiture na permis à moi na tele papa boni na na kotika ba bien ah maman banzalaka ah ma colonel nga bien na mo sa soda ma colonel maman banzalaka nga bien bana balete tira ko na ni na sac o maman tout début ba éroté na bo sali na ko bien et on change tout le temps bien vers 2000 à moi 2000 ah maman merci bana ba ke kolia maman mo ni bo moi c'est PC à droite il y a gauche de PC il y a d'autres ba tera yo na maman colonel na bité papa batela kimia na kimia Ezaka passer Francis la batela kimia leader na toso ko debele batela kimia ezaka maman na kanisi le to suksi awa pona lelo wa oui to suksi awa la respect Baptiste Dikuka grand frère na ngai moko na nous Dikuka ba pro bizuta biloko yango besa ngo yango so kiti so sailo so ya bongi to ko makasi o mama Eliane Nitu Alexina so former mususu tayi na za service traiteur pour la émission o pour te soigner dans la caca. Pour que nous ayons dans la lobby, mais faut poser. Aux numéro maman Bengaï 06 15 31 69 90. Même quand on a la Kishasa, on t'a bien que les catena, maman n'a pas besoin de catena, la Kishasa, pour le comment on WhatsApp, baou, baya, mango, yao, pour le comment on WhatsApp, so le qui n'a pas WhatsApp pour Ozwangai. En tout cas, merci de nous disposer de nous avoir la biso. Maman n'a pas kaka. Na bato so ba wata biso en tout cas merci beaucoup na bino nyo so bo disposer temps biluku ya mwa ko sala ka papa eza te opo ke ndeka kishasa le kibiso biloko na château rouge tozala nango to lambo papa na biso c'est que j'ai remarqué bali na kolia vraiment mingi na ndinga munoko mboka o bala mukongo yiba kikuba kongo linga mingi biloko bacha ba mwamba olambele kovi olambele kutuma bala olambele pointe noire olambele fungo ozo changer ozo tchaka banguba monta so moi ka baba so bi monta feza ocha mba vi bila ko mweta eza kwa terre moi nzamba ni be chineli bana betu bon bye bye